esalami awa par rapport ndenge ezalaki liboso tomoni malamu biso tolingi suivi ndenge wana ntango ozosalisa misala ozokoma sur le terrain mpo yo moko otala kosurveille tozomona baevre boye ezosalama na mboka tozomonake gouvernement azocontribue na développement social ya mboka na biso parce que tronçon oyo ndenge ezalaki epesi biso mpasi olongwa oyo matambo epotopoto mabulu baaccident pambapamba avec entretien to réhabilitation ya tronçon surtout eloko ezotouche biso makasi basala yango vraiment matériau durable batie beton na mpe me mai ebima na se po etouche su nzela etouche su te donc baimpression na ngai eza mpenza malamu mingi tika nzambe bakote kopesa bango makasi na makanisi malamu po ete basunga population na baevre azosala malamu mpona kongowa okosalisa mosala soki ozolandela ngo te eza mabe fo olandela so mosala ekende malamu nga mpe na ndenge nazomona mosala ezokende mpe malamu mpe na systeme ya prince na nde batiango na beton mpona goudron bambula nde yaka ebebaka rapide tozelaki ntango mpe noki nde tomoni prince ebongi ezali malamu mingi na ndenge azobongisa banzela ezali malamu po ozotika da eloko moda na mémoire pepe pe baota na moma ya lekaki na ndenge atila kobongisa banzela pe bakobetela maboko akotika kozala na sango mabete kati na pepe. Je remercie l'initiative des gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jatili Ngobila, que je connais très bien. Un homme des actions, un homme posé, un responsable, tout fait. Je pense que ça c'est un acte posé, que les Congolais n'oublieront jamais. Son travail, son savoir-faire, son dynamisme, nous commençons à le voir déjà. Maintenant il commence à prouver les voies, il est capable, il est compétent. Kitoko makasi toza na esengo solo eza lisusu te salite eza lisusu te tozoleka pena ya soignio na mosala jetingo blanc oyo osala eza mabete eza malamu na kosepela ngo osala boye akote yango ka esila mpona bala moko te akote yango akende yango ntina suka prince oyo asali antuka nanu tomona te asali beto moko ya kitoko oyo ekotikalaka kobukanaka te yango nasengi nzambe abakisela bango apambola guvernema oyo nzambe azala na bango banguna bakende mosika mpo bazala makanisi ya malamu ya kotambusa mboka oyo depuis basala nzela oyo na 2006-2007 na afrique tronçon oyo ebandaki kaka toujours kobeba ezalaki kaka toujours tronçon kobanda station ntina mwa se soko oleki landu na se place wana tronçon oyo yango ebandaki kobeba tronçon oyo batie beton tosepeli na likanisi wana et à la fois passé dans Siko, il y a un grand changement. Et puis, ça a mis la goudron, ça a mis la ciment. Donc, en fait, ça a mis la Kinshasa pour la Rossa la Moboye. Vraiment, ça c'est très merveilleux d'un télé comme Moboye. Et c'est pas exceptionnel. ebaki ezwaki ntango molai mais lelo tomoni na ntango moko mokie tomoni ke misala eza presque na suka en tout cas vraiment tosepeli ebanda kofacilite biso mpona babita koto mpo des fois ezalaki soki boye bokosikita ti po matai pene ezakozala pena problème mais cette fois-ci okozala komati mutuka okomi ti na destination tomoni vraiment yeno azosala aza kaka gouverneur ya biro te azokita vraiment ti na place misala ezosalema atiki biro na ye aye awe mpe azotamboka de makolo na trajet molai en tout cas topesi elongoni akontinue Para malade, pas gouverneur de la ville, la salle presse à béton. Aoumela ngwende. Gouverneur na biso ya ville, aye kotala misala o elekaki na selema ou lolenge pasaki. En tout cas, eza esengo mingi na évolution o eza kote passer, mais amélioration ya prince par rapport lolenge basala kango, na ndenge sala misiko différence komezali. En tout cas, to sepeli makasi. Otondimaka te. Na bamwa bambula tosali na makala wa tozali komona kaka bato baya kozwa bamesure mais totika komona mokolo moko te ko nzeli bandosala félicitation na gouverneur donc eloko oyo abandi na kosala liboso banzela en tout cas topesi ye merci
parce que mboka etongamaka liboso na banzela soki banzela ebandi kotongama ndenge abandi ya kikwiti ya makala mpe tondimaki te bandi osalama ezokende deja kosalama na ndenge normal topesi mpena félicitation longoni tosatandaki te nzela oyo ekokoma boye po ezalaki dongo enclave salite mai esika kolekeza te mais na momo nde tozomona nzela oyo antuka ezali sacrifice tokopesa Gentili Ngobila na seconde manda azala na chance aleka biso mpenza ntuka tozondima ngo mpena mpo makala oyo ebandi lelo te biso tozala bana mikie ntango tozokota tozokende klase tozokende mona le mosusu na pont oyo le mosusu babandeko na biso bamama na biso bakoyeba bibozonga bokende kolala kuna na ngiringiri bokende kolala kuna mwana tozongi toke kuna moya kokatisa ayo ezalaka te pont oyo mais lelo vraiment ntuka tozala esengo makasi esengo na ngai ezali makasi mpona biso bana ya bumbu bana ya makala komini oyo etiolami esekami ekomaki lokola komini moko ezalaka na kati ya ville ya Kinshasa te vraiment tokomaki kovivre na kati ya komini oyo lokola na mboka atomboli biso bana bumbu atomboli biso bana makala ekomaki komini ya kotiola komini ya koseka a cause ya babalabala oyo lelo esengo na biso bamama oyo tobotami koto tokoli koto oyo vraiment tosepeli topamboli nzambe apesa yesu bamikolo ebele nakumbisika mpo Ngobila asali makala ebongi bumbu ebongi na sepeli nango po te biso parti ya banda 62 biso tobotama prince ekokota lelo tomoni yango te tomona yango tokomona yango na kimokolo donc lelo vraiment nde naza bona na esengo nango makasi po te eloko ya sali nzambe apambola ye papa kopena na lambi yo mama na yo ayambi yo nzambe apambola ye nzambe apesa ye mayele mokama nzambe apesa ye nyonso nayambi ye nzambe apambola papa Ngobila nzambe apambola ye nzambe na ngai apambola ya mona ya kumisa ye mulimu na ye mlayi musala na ye kumama aumela papa ndenge bongisa biso nzela vraiment aumela akeli boso nzambe apambola ye Gentili Ngobila batika ye neza na vraiment te elenge sa tondimaka te un jour ekozala boye mais avec Gentili Ngobila adesire elenge sa nzambe apambola ye beton na beton ezala tosepeli tala lelo ke omona makadam akukala sepeli makasi na gouvernement wenge na yo mosala ezokende nango mpena malamu mosala ezosalama mpo ezalaki boye te ezalaki lokola ndoto me ekomi realite oyo nyonso tu bazokoloba wana ezaka bilobela ya bayini kaka ye moko ayebi ndenge ezala systeme ya mboka me biso bana makala nde toza pena na esengo mingi po tozobenefise na nzela na biso otama na makala natiaka komona likambo ya boye te oyo nyonso baya baleka basala eloko te mpo na ye aumela ya mingi ya koleka tozali 4e génération ya groupement makala lemba bakoko na biso bakufi 3e génération mbekei bazwi chance oyo te biso bamfumu oyo toyesika na gouverneur oyo ayesika apesi biso opportunité tozalaka na shwa na nsi ye moko ozokomona eza ya kosepela toza na posa développement ya makala mpe bato mpe tomemaka su bato na basiviere te otika na moko kube maladi en tout cas nzambe apambola bango bapesa bango bamoyen po akontinue mosalo eloko tomoni etikali biso souvenir ya libela doki nzambe apambola gouvernement oyo basala esusu ya plus koleka na oyo tomoni na komina makala topesa bamerci ebele banda biso tokotama na makala na tokolelo aboye te ngai akomi mama adef enfant sepeli mpo na ye asali biso nzela makala wadomoni nde oyo ndenge okokumisela ye te me nzambe apambola ye kaka malamu nzela ebongi antuka tosepeli makasi na ndenge abongisi biso nzela akende liboso azonga nsima te nzambe azala na tozali awa moni
kwanza kama za kubenga le DC makala mais bisa ngo ekoma na le DC makala kiko njele za laki ti mais lelo pena recevoir la kobe à partir zanu le DC makala ba l'équipe le DC makala ti ba côté kuna vraiment félicitations au gouverneur Gentil Mbaka zanga ki prince on souffrir ko dinda banini mais to moni Gentil kanisi biso to ana sero ya tuo biso bana makala le DC akolo mabere ne biso mona papa Gentil asali likamboyo vraiment nzamba zolo kuma patisela yo ezali kitoko totambola kitoko makambo kolinesila nango to banda koluka moto abongisa boye azalaki te nzambe asungi apese makasi abongisi nzelo tala tonyokwami na bangungi na bafulu basolo batifoide mais baprojet ezalaka nango mbula na mbula mais papa oyo bangobila antuka tata oyo nzambe aume bato ya kovote nde bango oyo akuti na makanisi me asaleli yango soki nakosa élection na te neti le 2023 tala tosufrir awa tomonaka nini te mais apartir ya makambo tomona te ozwi ngobila incroyable